Anniversaire, il y a maman Nabiso, Belvi, Candy, la patrona. Anniversaire Isara teke to sepela to lia to mela. Mais naïb ça même Belinda plusieurs années passées. Il faut penser qu'il y avait une femme à Nolela. Pour un joyeux anniversaire à Belinda. Merci beaucoup mon papa. Bah naissance ça va tout monsieur elle a passé pour na bato. Mais bah naissance ça va tout monsieur pesa ali pambolo. Donc Seigneur penza sur le coup. Jeune garçon Marie-Jeanne, c'est là que vous te foliez. Zambe apambola belle vie ya mibale nzamba pesalanga mwana nga mobali oyo apekise musala ote mobali oyo aotombola maboko ya belle vie ekweya te ko biso tobondelaka bongo eza to akewapi wana kutu nzamba beta mobali wana nzamba pesa belle vie mobali ya malamu oyo akotombola maboko ya belle vie de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Eye bino batu oyo buzana posa botinda biloko na bino ekoma na Kisasa na ndenge kaka botieli bo hésiter te agence eza kaka moko Zibe service ya José Baïla agence Zibe service ya José Baïla yewane azalaka mundele te azalaka mutu mwindu na moment ya confinement Zibe service amemeli biso biloko na biso na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence na Europe mobimba etikala kaka moko Zibe service eza na reine ba numero kubenga yango wana kubenga Zibe service eza kusala musale awa na Kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba afasi na yango la police Zibe service eza wana bana biso toza kaka na Kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tinaka lesi bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete ekomi na kezo ya ngai
sac à sopal, dans les deux. Il y a une portion de sopal. Le téléphone pour Jérémy, s'il vous plaît. Namoni pense nanga Jérémy. Bonjour. Ah bonjour. Namoni le Luzali mikolo ya Belle-Vie a sacrifié un mot pour na kokeneko talaba félin kolia na bango ensemble à l'occasion surtout il y a anniversaire na chaque année comme d'habitude a fait takayango. Bobongisi ni pour le journal tobongisi lelo Belle-Vie a sombi babiloko ya kolia ya komela poto kotika na orphelinat et après kotika na orphelinat ndeto yo ofanda na bandeko ba artiste pe ba abonné na biso mususu ya Belle-Vie TV to benga bango famille Bota to kitana bango quelque part to lié to meli pour ne pas aller faire des gaspillages ya babilo au monde to ke na boîte de nuit to ke ne soki wapi nde to mona bande ko mususu ba sala ba anniversaire na bango biso to éviter loko wana yango to ke kolia na bano bazanga baboti parce que bible ezoloba moto apesi orphelin eza le roi déficit nzambe yango Belle-Vie chaque année à côté saka nzambe nyongo voilà pourquoi nzambe pe na chaque année chaque jour chaque heure a futaka ye par rapport à nyongo ya côté saka ye. Je pense que est-ce que ça le secret moko zalaka na kati ya oui, secret za makasi parce que Bible nanou ezobisabiso il est le père des orphelins. Nzamba za papa ya ba orphelin. Sikoyo okopesa ba orphelin wana biloko kolia et papa na bango place azali azo sepela po ozolesa bana na ye. Donc secret ya récite ya vrai chrétien ezara plus ko sunga ba bola, ko sunga ba femme veuve et surtout ko sunga ba orphelin. Voilà vraiment qui si a Belle-Vie et vandi penza place wana ko lesa ba orphelin. Même à occasion anniversaire na été net avant voyager aux États-Unis à Tikelanga Mbongo il y a 2 orphelinats auto visiter les lots
Il y a des orphelinats auto visiter les lots atikelanga mbongo pour na ba mama wana na lo bango na media pour na ba mama wana ba ya kozwa pour na olesa bana wana et na benga bango bayaka mama liboso ya zui ya mibale ya zui pour na ocha provision pour na bana na ba orphelin. C'est très ani ngilo belga peso confiance makasi na sérieux kana musala honnêteté. Donc ici ka tindinga so eza eloko ya 100 francs ata pienga 200 na sombara ya 100 francs na zong selier 100 francs so apesinga musala lobi faut comme à 8h na zawana. Donc secret vraiment yanga kozala pembeni na ye ezaka nazara logique na maram na sala. Je pense que l'exploiteur Yabiso TV, vous allez quand même brancher au Azali Jeremy, surtout bateau Bazalakana Belleville, Belleville Kubanda premier anniversaire na yes, premier anniversaire mais banda ba descente na ye ya ba orphelin et ba orphelina plutôt Bazalakana ye ni rakiam Bazalakana. Mais ce que peut on a la remarque ezali que Belleville Kubanda abanda musala na ye ya kopesa ba orphelin na mona changement total na vie na ye. Un mot surtout pour bandeko baza kolanda yo puna bato ba préféraka mbongo na banko kabango pesa inutile. En tout cas, le quoi chrétien dans Oloba, c'est lui qui donne aux pauvres prêt à Dieu. Surtout si cela va pauvre, tout le monde va orphelin na kati, tout le monde va homme vert na kati, tout le monde va veuve na kati. Ceux qui olingi au réussir na vie, ceux qui olingi nzambe atala rayo, il faut au côté nzambe nyongo. Attendez to kenda ba église au fond de Boché, on appelle des fonds au Tché. Et c'est arrivé quelque part tant au côté un problème au bando kanisi nzambe ba mambo yo sala. Parce que secret à Bellevue à kanisi nzambe teke na kabela ki mama biso bonga sombe super waxala tanabona nete. À kanisi nzambe Dieu, j'avais donné à manger aux orphelins. J'avais donné à boire aux orphelins. Na pesa ki ba femme veuve. Je pense anniversaire na yemoro ya 2019. Tobeng sara ba femme veuve. A pesa ba ma puta na bitambala. Na moi à boire likolo. Donc eza Bible lobi même la nature doit vous enseigner. Bino bato bosala ngote. Nature comment na Bellevue ndenga zo évoluer lelo. Secret na yango. Donc il faut y enseigner bino pe bolanda lokolo wana et servir bino. Merci beaucoup. Merci Mira. Parce qu'il est le maître. Moi je l'appelle l'architecte. Donc il connaît tellement le plan de nos vies. Ouais, bon les gars, dans 5 minutes, 10 minutes, carré motaebi. Et c'est Kaawa et Makambebomba Mia peut-être dans 1 minute. C'est par là nous disons toujours que Nzambende Azala Liboso, Yende a accompagné Bissou. Le départ et l'arrivée et le retour. Nous allons prier et demander assistance. Yaba ange, Bazar Nabiso tout autour. Ona Nzela Nabiso. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit loué, Yahweh, la protection assurée. Nous n'avons même pas de peur, on n'a qu'un seul Père qui est toi. Tu es notre bénissant et nous t'acclamons, nous t'exaltons, nous te mettons tellement au-dessus de tout. Yahweh, protège-nous, Mutukatoko Mata, Yahweh, Yonde Zalaliboso. Protège le chauffeur, protège-nous et que nous amenions sur les Kanakimia cet acte de bonté que notre soeur, que notre maman, Oyazui, Atiétie Namotema, Zambé Yango et continuer Kobila Katinaye parce que Yorobi ba acte nyoso généreux aux anasimana Yango. Otikela biso bolingo, olobito salaka bolamu. Yango azola kisa lelo na bandeko na biso. Na Yango Nzambe zala na biso pe bakisa esika oebimi zongisa encore ya ebele pour que nyonso ezala na kimia na bomo ina biso. C'est par là nous disons tous comme une seule personne. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà. Na bati boye manya mona vision. Kokoti. Kabila. Mes amis. Kabila. Madame, ça va.
place na 4 c'est l'âge na yo ko la place te Camille tu vas moi monter par na 4 Rocambole, l'homme le plus coach du monde. Ouais, le Rocambole. Ah Bonjenga, le secrétaire le plus dynamique. L'homme qui active les actes. Como nosotros ya video reprise là. Allô? C'est bon, c'est un amour que tu vas jouer. Voilà vous promet La tamba. Bien, mais maintenant la photo non. Non mais c'est ma famille quoi. On a des défauts. Non mais il n'y a pas mieux que Bella quoi.
comme ça, il a la cima, il a la terre. Dépêchez une chaise, s'il ça vous plaît, s'il vous plaît. Ok. Bonjour à tous. Montez la biso. Montez la biso. Bonjour à tous. Ok, merci beaucoup. La maison ça marche, hein? Notre famille, Libota la biso. Lelo toye parce que de l'obi. Et ça va mettre dans la biso toi au tel abino. Mais écoutez les sous na botama ya maman belle vue. Belle fille. Na maman belle vue. Ah ok. Donc
Anniversaire, il y a Maman Nabiso, Belvi, Kandi, la patronne, Alobi, Bobo Messano, Ako fêter mon côté. C'est vrai qu'il y a aussi ma paix à manger, à boire, Toméli et Sili Malobité. En la famille, oui, ça marche. Yango, Maman Belvi, Alobaki, Ako l'examen Kolonae, bon côté. Alobi, tous fêter ensemble, Libota, ça marche. Yango au moins Nibiso Toye alors. Donc, il y a Liboso Poto, Yembelaye, tout ça la nyonso, Toko Sambela, tout ça la prière. Nous allons prier. Toko Bonela, Totika Mokolo, Tope Monga Oyo, Namaboko Yanza. Yanza. Ok, très bien, j'aime ça. Donc nous allons prier ensemble avec la famille Bella. Nous allons recommander ces moments Namaboko Yanzambe et après nous allons procéder à la suite d'Abisso. Ok, pour la prière, Papa Marie, pouvez nous conduire à la prière. Allez, Dozo Sambela. Dozo Sambela. Ok. Vous évitez Abba Bazali. Abba Bazali. Ok. Baroba Sambela Bazawa. Voilà. Tobongami Tokayimi Soso Poto Sambela. Père très saint, nous te sommes reconnaissants ce matin. Tendre Père, tout ça est nassé dans ma colonne, parce que tu reconnais tes amis sous soisalité. Je reconnais dans la Bible le Bible était Dieu, le Père des orphelins. Et nous y voici dans cette maison, ça marche, Zalinda où il y a orphelin. Et Belleville, le moko pe à orphelin, à Kanisa qui n'a pas connu le Zambé, à Kabola Yangona et Longona Bandekona. Nous sommes alliés les tout-puissants. Dieu tout-puissant, je m'approche dans scène à trône d'acroix, il y a grâce na yo koloete. Toi qui es le maître qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas, toi qui ordonnes et la chose s'accomplisse, nous t'évoquons ce matin fait que tu es au salaire miné et ça marche. Nous savons que Bazar a besoin de belé. C'est que notre sœur Belvier a apporté ce matin et que nous avons moqué et que survenu n'a pas besoin de monter. Mais il y a que ça coller que les alliés ont zambé. Donc recommander bango na maboko na ko ba été ticket aux occasions na bango chaque jour. Ndimo occasions ya ndeke oya sala kate alona kate kasali yaka. Papa le sambo na biso na ton na les alliés ça marche bazanga belo côté. Bazanga lipate, bazanga sukalité. Babela te, yonde opesa bango guérison ou batrango ki bango opesa te. Tendre Père, et belé bazana yango, kasi bazangi motema oya kokabola na basusu. Belvi oya sali yango na tongo na ligne kolbate ki aleki batu nyonso na bozui. Mais opesa nde motema ya kokabola na bandeko na ye. Yo le bete bisika yango ebimi okozongisa mokama. Zongisa mokama bisika ebimi. Asa okai kosala yango pe kati na libota na bandeko na ye, mais akanisi ba orphelin lokola ye Père. Kanisa bisika yango ebimi bisiko nyonso ekangamaki na mosane fongola mpona acte oyo asala na tongo na ye oyo asalisi baorphelin ezala kwa atumboli yokolo lakisa eke Dieu fongola malita na lola afeke etamona mbula ya mapamboli na mbula ebakisami kati boso nkolo yo bundela ye okolongisa ye parce que aza déjà molongi baya nyonso batambolaka nao bazalaka balongi biso banso ensemble etoyebi ete toza kati na esika ekobima biso kati na esika tozala banzela mosusu nkolo kamba biso ti bisika oyo tokokoma kati na esika toyebi ete totiki molimo mosantu na yo aza na bango akontinue kozala bango même l'absence na biso ademere toujours na bango elongo parce que tu es le maître. Nous te disons un grand merci. Bansolisanga de Tolobi, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Merci Bellard, le groupe Bellard, Belfi TV pour l'assistance. Nous sommes là en train de fêter avec la grande famille Ça Marche. Donc on est là, pour son jour on est là. Yamoukie, qui t'a un moto Kabola. Nani?
Tout le monde lelo présence il y a maman Bellevie awana orphelinat bino tout le monde va être kabiloko tout est ba impressionné mes années par rapport il y a koya ya Bellevie na katnosika. Bon, napesi na merci koya Bellevie na katnosika Bellevie o ezanda kunaye o bazabana na ye. Eza na ayeka pour anniversaire de Bellevie asuma biso nyonso. Na moment nyonso soki toza na eloko te obengi na minute aotinda mbongo po bana balia oyo baza bana na ye oyo eza ndako ya Bellevie nga mama ya Bellevie nyonso Bellevie ayaka awa bona ndenge nzambe akokisi mbula moko na bambula na ye topesi nzambe merci ntango nyonso nga nayebisaka nzambe asala mpo na Bellevie ezalaki esengo na nga makasi koyoka mwana nga akendaki États-Unis ezalaka moko ya libondeli na biso na kati ya sama me pasi kapa aumelita ye noki nayebi ke azonga lisusu soki Bellevie aza na États-Unis atamboli Europe mobimba wana ayebisa bino neti nga na olongwaluka te Vraiment maboko makasi quand même. Maladie na 4 hôpital à Bengo maman ya zambonga bana Bellevie elbemi sanga maya misu na lela Bellevie na passe na hôpital maman na za na hôpital na ye kotala mwana binisi mbonga pesa ya mama pona bana na nga bongo wana nzamba tika Bellevie akotika ete amen mais yo muto yeba to pesi eloko epa ya Bellevie yeba biso tozwa amen ato tindeli biso mbongo tozwa montagne otindi bien dit ato tindeli biso 5 cartons tozwa montagne otindi alia mbongo te asala eloko te po yebi bana o baza bana na ye baza bandeko na ye po bazala na vie ya malamu yango Bellevie asala yango wana koleka nzambe apambola Bellevie ya mibale nzambe apeselanga mwana nga mobali oyo apekise mosala oyo te mobali oyo akotombola maboko ya Bellevie ekweya te po biso tobondelaka bongo eza te oyo ake wapi wana kutu nzambe abeta mobali wana nzambe apesa Bellevie mobali ya malamu oyo akotombola maboko ya Bellevie oyo musala ya Bellevie ekokende liboso mpona biso na bafena so tomoni Bellevie azwa lisusu te seke mobali ya mutafini alors tant otia
bolongo na se et ozala pasi nzamba obeta mobali donc nzamba pambola mwana nga apambola fondation mobimba équipe mobimba Belleville TV ekende liboso ntango namonaka bapapa na nga bapapa Jérémy bapapa na nga nyonso bazobenga biso esalaka esengo makasi mpo na biso ata lelo babengi biso bapie biso mbongo toyebi ke eza esengo muta benga yo atuni yo sante eza esengo makasi donc nzamba apambola bango azongisa ebele mais naza besoin Belleville avoyager lisusu asala un mois ezala esengo mama tolingi toyeba awa na orphelinat ça marche bana bazala combien bamisu batangaka o batangaka te bon toza na bana 84 bana 46 nde bazotanga bon na yango Belleville ava voyager atikeli mbongo baleki na ye bazongi déjà classe bazotanga na Saint-Charles na 7e rue esika baleki na ye bazotanga ok mama question suka toyeba place oyo monene tomoni bofandi lopango monene oyo ezali ya bino mo basomba to peut-être ezali ke boluwaka tozofutelaka soki ndenga na lobi te nazali na longelo na longwe kuna na komia yo baloba nzambe apesa Belleville mbongo po asombelanga lopango mpo natelenga na telenga merci beaucoup mpo nazala mpe na adresse moko susi yango wana ti ok alobi bodebriaka apesinga mbongo oteka na boyi ekongolanga nga natekaka bathomson bani asomba bakonzi ata fongolinga maison na oteka ti merci beaucoup toyoki maman Chantal Nenga Lobi on a sepelé ezali lipamboli donc maman azopambola kaka o ezali mwana na ye et puis tolobi ngalobaka nyonso ezalaka mokano ya nzambe ndenga lobi que souci eza kosomba lopango nzambe akokisa posa wana amen parce que soki bana baza protégé même dikolo peza ya nesengo n'est-ce pas amen et par là je profite pour dire merci au groupe Bellar TV parce que toza toujours na sima ya maman pour na bonnes actions hein amen ba action ebele qui ebele eza à mon côté ezalaka déjà habitude et puis nous disons merci à la famille donc on dit to bien la famille Libota toza na bango ah to bete maboko pour la famille Libota ok famille Libota batika rabiso te famille Libota bazara toujours na notre maman et puis je dis merci beaucoup à la fondation Onaloba entreprise Onaloba société ngala lobika Kumari bobi Kumari bobi Kumari te hein sponsor officiel Kumari maboko pona Kumari parce que alobi akotika Belleville te donc ezalaka bomoni symbole aye pona échantillon de tolobaka bomona accompagner biso na ba action presque belé. Donc disons merci à Kumari pour la présence. Ouais, il est là, merci. Oh, très bien, merci, très bien. Et merci à tout le monde, la famille. Boki maman lobi là moka lobi. Soki bo pesi et pas Belleville et komaka. Et yakanda mouté. Déjà l'axi honnêteté et l'axi traçabilité. Amen. Na yango action surtout tire la ba image. Et ça raté pour de l'axabi sur l'équipe bango na mbongo non. Donc l'axa que toi encourager pe bino bato bozanango bokanisa kabana parce que baza bana na biso. Donc to sala ngo te peut-être pour mona que Belleville aza koki non. Mais ya mukie azala resalinga pasi mama lobi aza na hôpital azobela mais akanisi ya pesa mbongo pour bana balia. Cet acte m'a touché. Alors, ezala comme interpellation, il y a chacun de nous. Ezala lokola bolingwe matabiso na mitema po bana batikala boete baza bana na biso. Donc photo sungaka bango. Merci à la patronat Belleville Kandi pour cet acte. Nzambe a continué ko batela yo et puis merci à maman et toute la famille, ça marche. Tolingi bino mingi. Donc sur mon présentation ya biloko ezawa, il y a un sac à ezali na bilamba. Bilamba oui. 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 Donc ça quoi na bilamba? Oui, quelques bilamba. Bandeko tindaki hein. Ouais, mutatindaki et puis ekomi. Donc mutatindaki et puis ekomi. Yangonde mosala ya Belleville honnêteté. Et koya souci ya ebele to ebi donc biloko yango vivre frais ali de sac de jus, farine donc tchétchéri et tchétchéra. Nous aimons la famille Libota, nous aimons Belleville TV. Na yango tolobi botika la malamu
Bison Nzele Zamolaï, Tozan et Sikam Soufoto Koma. Donc Tolobi, merci, la maison ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour souhaiter Bino bon anniversaire. Okay. Vous savez, cet acte, c'est un acte où ils ont un loco la pamba na miso abatume et ça très capital. Amen. Parce que belé bazana misolo, mais bazala rata na makantita ko pesa mwana tabiki. Yes. Ya ko pesa ta mwana kaye. Ya ko pesa ta mwana elamba. Oh maman Sali maison ça marche. Yes. Na bana nyonso te remercier Bino. Okay. Nzambe alola afungola Bino banzela. Nzela na Bino ezala polele. Peut-être bengi Bino ba misusu bozwa lokolo ya mama na biso pona bosala lolenge moko. Yango to sengi na mama Belle-Vie avec tous les respects toza nango et pas na Bino tozaka na kaye na biso ya présence ce qui pas ko signer ko talisa boye ne lisusu kati na sika o. Merci beaucoup, Dieu vous bénisse. 16 bon, voyez qu'il y a presque 11 dépôt des vivres et je pense que Touti na orphelinat ça marche. Touti juste ezali awa na limité première. En tout cas, les cas qui malamu boitu comme on a deni bana ba sepeli na moni présence ya Yemoko Belle-Vie, na moni présence ya Omari, na moni présence ya Marie-Jeanne Bololé, pe na moni présence ya Lisa, na moni présence ya Aïda, na moni présence ya comédien ebele vraiment ba ko accompagner moninga na bango. Wana bazo bima siko tozo kene na orphelinat mususu. Donc na orphelinat mususu pona kotika biloko surtout à l'occasion ya anniversaire ya Belle-Vie Kandi. En tout cas, merci Belle-Vie Kandi. Yebozomuna yewana na mama azali responsable. Maman oyo a batela kabana au orphelin. Bazali vraiment belé à bana. Boken ndenge baitu ko loba balobi ensemble avec Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment nzamba pambola bino. Toujours continuer toujours na ambiance na biso. Kuna ndeto ke ko latal sabino lisusu. Ndenge nini Belle-Vie biloko facilité. Bon on appelle si biloko belé. Mais biloko facilité, biloko ezali kaka toujours continuer tokende na orphelinat mususu pour na botala lolenge nini Belle-Vie azali ko contribuer ya mon cœur azwaka et pas ya ba orphelin. Merci. Mais appelle moi nako. Ya karana. Karana. Car on peut se dire Zélé. Et bien qui m'en a rien. D'accord, merci. Merci Serette. Bisous, bisous. Merci Serette. On est ensemble. Pas de problème. Oui, la grosse sanité. Dans la voiture, et dans la voiture, on a bon salé. Donc je crois que c'est pas moi que ça. Je me posais à maman, je fais pour la ok. Je crois que c'est moi ça. Foulard. Ah, la consolidée. La cachinée pour la consolidée, ça dit ça. On va jouer à Bana.
Bonjour papa. Aussi papa bien fait, papa Soyamba. Désolé. Anniversaire à moi. Il faut soit famille, il faut fêter la question de la musique. La part, on a eu mon message à Maroc pour la monde, on a eu un bateau qui ensemble pour ça. Merci beaucoup. Anniversaire Isara Ateke to sepela to lia to mela. Mais naïb ça même Belinda plusieurs années passées. Il faut penser qu'il y avait une femme à Nolela. Le quoi ça na bon moïté et c'est to penser à na ba orphelin na ba vie. On peut faire la discipline jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si Ben David s'est rappelé, Mokoto Ina Mbali Bosso n'est l'autre qui est orphelinat. Marina Lobango notre sœur. Alors ils sont tombés ça va bon on a fait type un peu hors de photos on a mis sur pas bateau. On est avec la sœur Belinda et pas Bosso qui n'a pas ma mari. Alors comme on a boué bamsou ba 15 inscriptions parce que sur la main tout et appelle sumuti. Mais kokende kotala orphelin et c'est le remontu avant nzamba sur le coup. Donc on s'appelle Makas nzamba pena sur le coup miki. Merci donc pour un joyeux anniversaire na Belinda. Merci beaucoup mon papa. Ba naissance à batu mususu la passe pour na batu. Mais ba naissance à batu mususu pesa li pamboli. Donc Seigneur pena sur le coup. Merci papa. Merci mille fois. Voilà. Je te présente Bon la caméra. Dans la caméra. Kaka nde toujours continuer na journée na biso to saliscal awa na njili na église à Parcelle de la Foi. Je pense que Parcelle de la Foi yowana awa église na ye to ko ça moi scala étant que papa oyo surtout ba c'est comédien père spirituel ba c'est comédien père spirituel na biso nyonso asunga rapso na mabondeli makasi à chaque fois si nous avons un problème spirituel to que pas na ye Parcelle de la Foi je pense que ba nyonso to pour ça muke to mémoriser et le Congo eza mala mingi ozo mona ba c'est comédien nyonso ba nyonso ozo ko ba kanga photo na Parcelle de la Foi oui à vivre engagement na ye c'est un homme très rare ce que coûter na ye faut profiter ko ça ba photo na ye je pense que non penser nanga bozo mona batu hein penser nanga bozo mona batu batondi et puis je pense que na moni Richard Mkoko s'il vous plaît Mira Richard Mkoko. Oui, mais tout ça, les scales à Parcelle de la Foi. Un mot, on a surtout Belleville, Parcelle de la Foi. En tout cas, tu n'as jamais aucun orphelinat sans te léguer pas à Pasteur de la Foi parce que c'est notre papa, c'est notre frère, c'est notre collègue. Et ça l'a bien, aux Alanandeko, a été de rapport à eux. Donc, on ne peut jamais passer. Merci beaucoup, papa. On va se voir à l'orphelinat pour finir le quoi. Parce qu'on a des choses à dire. Merci beaucoup. Raïsi Kangi. Raïs Kangi, merci beaucoup na Keinayo, merci. Prenez tout ça sauf ça. Monica Mutuko, simple caméraman, on a besoin de problème. Yo caméraman. Christian.
Excellent. Marie-Jeanne, yo. C'est faux pour m'abonner. Ça se passe en uniforme. Jeune garçon Marie-Jeanne, c'est là que vous devez folier. Aïe, de naïo. Aïe, de naïo. On s'est métamorphosé. C'est bien en France. Tiens. Yo. Ziana Dima.